bote la bino nyonso bandeko balandi obolana rapsuna www.hkmakondeli.tv bandeko nyonso internet vraiment naza vraiment le beau na motema osenga mo merci ndenge bo s'abonnaki ebele et puis ndenge bo continuer toujours kotala bo bengala bo sabandeko tout bo déranger qui trop naza qui moi qui absente mais on mona qui moi stopper côté mais désormais ce vous avez vraiment la besoin d'informations à la ligne d'informations oignon sur souvent mon besoin de ça dans tous les domaines c'est un divertissement vous hésitez te bo benga biso pour tout le belabino et là moi pesinga souci makasi eza pour nous la lelo oyo tous en mois de la femme le mois de mars mais mingi na lobela mambwitali mibali tant que comme appétant lobela basi pe ezali bande rebelle toujours vivre dans l'ignorance on dit que mon peuple périt par manque de connaissances c'est-à-dire on a remarqué le manque de connaissances moko ya makasi eza na kati ya ba foyer na biso eza na kati ya ba vie na biso sans pour autant toyeba yango lelo auto comme mon ami bali ebele mon ami sous jeune garçon ou à côté na mariage azobotate incrimination et quelqu'un na moisi au moins si on a des abotakate moi si on a des boété mais or est-ce que yo mo repé mon bali aussi aux temps il y a ko fanda ko mitala que ndenge zana nzela na tambola ki azaki nzela nini eloko nini na salaki eloko nini na salaki te pour les autres comment ka ko condamner ba femme en tout cas basi boza amité ma pio boza amité ma kokitisa mibali nazo condamner bino tema nazo bara que notre zone akala moi connaissance oyo to zalaka na ngoto pour muntu azana besoin ya koyeba eza muntu oyo azo apprendre mais le oso rotali sur 100% to 80% la kati ba foyer ezala na poto ezala na Congo ezala partout dans le monde ceux qui a problème écoute na kati foyer ezala rara mingi au moins si mutabo taraté au moins si boye tokokota mingi na kati tino etali médecine pour ceux qui nazo loba na loba en connaissance des causes pour nazala rave je suis aussi du domaine lelo bandeko na biso mibali bakomi na babiloko moko oyo ezala raté non seulement par rapport à la santé na bino mais non seulement par rapport à makambo ces oleka combien de mibali oyo bazalaka soki tongo etani alobi ke non nakenda ta contrôle na médecin na moko nakende contrôle ne fils que contrôler appareil na génital les osala ndenge nini pour biso basi za ko moi libumu pasi yo wana ke pas médecin ou ke pas gynécologue na yo atalo pour na ba femme pour bazo se respecter je pense que moi si nous sommes se respecter avec toujours na gynécologue na yé pour attacher aux ana été mais du fait que beaucoup de généralistes tant que comme moi complication moi tu n'es pas gynécologue il est toujours important ndé dans un mort to somba bilamba ndé dans un mort to somba bijoux n'est pas il faut tout disposer bon pour na ba santé na biso mais ni bali boni en tout cas vous à la franc oyo aromona que non en tout cas on reste quand jinga la grande âge ngane naza boye na kenda ke pas médecin na se consultara boye en tout cas benganga numéro ezana oyebisanga na tanga pe comme non yeso vraiment na obekelo maboko mibali to bosani ba makambo nyonso oyo muntu na mokili ni misu kozala naturel te bakosa bino te mama bakosa bino te bichacha bipakola bimela yango ezobomba bandeko na biso ya mibali eloko bozobosana déjà ke ndelo mobali tu aolinga kaka azala na comment na obenga ngo kutu moya biso na habité 25 bana totanga ngo komonini mobali nyonso alingi azala kaka na sexe moko volumineux mobali nyonso alingi azala kaka na sexe moko na habité mais est-ce que sexe wana oluka eza ndenge obotamaki eloko koyeba ke biso ba parents tant non papa ozana ndaku oboti mwana ya mobali déjà il faut préparer l'enfant dès son bas âge mwana tango azana mwa muke koyeba ndenge nini bosala mwana circoncision aujourd'hui beaucoup de jeunes garçons sont victimes ya mama mwana par rapport à ba parents tant yo mimi mwana botami otie mwana no na mesa obenye infirmier mo ya point aya kateli o mwana akati mwana mabe elo ono se continue akati lobi kuna mwana na soki ba komo sekae c'est pas de sa faute ezande yo parents il faut yeba ndenge okendeki kokati la mwana na yo ndenge baseleki mwana circoncision aujourd'hui les lots nde tozo babo il y a de médecins spécialistes juste pour na kaka na ba petite chirurgie autobengi ba circoncision il y a de médecins qui sont spécialisés en ça
Je peux vous en citer quelques-uns, mais je ne fais pas la plus vous leur promotion, mais j'aurais peut-être les temps à benga bango à tosola na bango. C'est à partir de là, ceux qui ont dit que non, na moi na linga zala penza à la pena mo bali solo. Et puis même bami bali o ba na ngote. Et ça peut misumuta, et ça peut maladie que l'essentiel les a cause boto cause la pose na moi ya nengona, et ça le ko la master mais au bout ta no pété. Ozo bota pété. Nous sommes cause les hommes qui mais autres tindiga bi misabana ko le kana o ya mine. Le lieu comme le ko la problème au bal il faut arazara na sexe ya munene pona nini. Et puis sexe ngo obotami normalement to lingi sous cause la naturalité. Basi pe tourna bino roya. To lingi sous cause la naturalité. Tant yo kende ozo biloko pour comme ce sexe munene wana. Est-ce que o yemi o so ke ko tali sa tension na yo? On se contente déjà un médecin pour atteindre l'attention dans ce réseau. Est-ce que le battement cardiaque est proportionnel dans le c'est pourquoi il y a des morts subites aujourd'hui. Pourquoi quand les parents n'ont pas dit qu'on coupe ce total est comme jeune de 25 ans à 45 ans, de 25 ans à 45 ans. Pourquoi? Parce que nous cherchons artificiel trop. Restons naturels. Restons naturels. Tant que vous que non, sexe non, parfois quand c'est grandeur peut néquer comme ça devient dégueulasse. Mais que ce soit la grandeur normale, la grandeur est naturelle que au botama bongo. Tant que vous avez un commissaire munene, talaba médecin babimi na bazo to nakacha mboko talaba médecin. Bangonde bazo boma batu. Bangonde bazo pakola ba mibali biloko ezanga dose. Yo mobali wana okokende se droguer ceux qui pendent ni nango o médit ceux qui bani nango mais il y a des moments ce sont des médicaments même dans ça ce sont des médicaments et il y a des gens qui sont appelés à prendre ça mais yo mutuzano normal ozo belaté parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont impuissants dans la vie il y a des gens peut-être à côté rarement en érection mais le médecin il y a des produits qui ont été prescrits pour la bataille mais yo mutuzano normal. On a normal, normal. On a besoin de ça à 5 heures du temps, moi, c'est pour qu'il y ait un wabi. Tant que nous avons l'énergie, nous avons dépensé. Est-ce que ça est en rapport avec le dépenser? Parce que ce que nous consommons, nous devons être en mesure de dépenser moins que autres consommer. Parce que si on consomme par exemple comment il y a calories, ce qui a combien, ce qui a 50, ce qui prenez un exemple dans côté il y a 50% de vitamines. Si je dois gaspiller, il faut not gaspiller oyo ezali moi parce que le reste est la déchet coca-cola. Mais ce n'est pas ça. Les prostate est comme le cola likambu. Prostate est comme pour nani. Vous n'avez même pas le temps. Est-ce que batebele d'abord que prostate est un organe il y a un autre monde à mobile. Parce qu'il y a de grandes personnes au baïe moi je parle avec de grandes personnes des autorités. Dans le pays bandima qui est prostate et un organe que moutonio sur l'ango. Mais comme la prostatite hernie et que inflammation et comme la ndengeni. Est-ce que tu as consulté un médecin pour te dire que est-ce que prostate n'a comme un niveau ni pour yoka musala ozo melara bimela mela ba pesoni asoso koto meli ba peso mafuta ngulo meli ba peso mafuta ngombo meli ba peso loko bo meli est-ce que ozo yeb ozo ke okenda kotali sa prostate na yo pour yeba ke ezana na état nango normal est-ce que c'est s'inflammer soit c'est sali et sali cancer est-ce que bokenda kotala ngo yango bandeko na biso to mibatela ngai yo na yene ko bisa bino ndeko mobali mibatela eza nango na lopitomba moko te prostate eza lokwa organe so dote ndeto batelaka misu ndeto zoka ba infection na munoko ndeto zoka ba infection na matoi ndeza la rofande zo oyobongisa un mususu mwa mobali aux yeux au serrasé mais est-ce que l'intérieur prostate eza lokwa nde moi c'est la matrice ndeto za na ba trompe ndeto za na ba ovaire c'est comme ça aussi chez l'homme. Et ça fait organe moro ya nzoto ya mobali. Et puis il y a beaucoup de personnes qui ont baraté bakanisa que prostate est une maladie. Non, prostate est un organe ya nzoto ya mobali. Et comme la maladie, ce qui est s'inflammer, ce qui est comme une inflammation, de la prostatite. Ce qui est continué, tu donnes une adénome de prostate. Tu as un cancer de la prostate. Nous sommes ezali na ba maladie ngona mais yango efengeli na biso mibali to eba komi batela au moins ne fait que une fois le mois
ok consulter médecin atali appareil génital na yo atali ba testicule na yo soki eza ndenge nini atali ba vessie na yo surtout mpona bana mibali atali ba urétère na yo soki eza ndenge nini donc atali mo babiloko mike wana et puis au moins ebi ke non naza normal et puis nazokende naza à l'aise naza bien mais soki okei lelo osali amour obimisi osali lelo yo moko mobali osala amour na 5 personnes dans la journée tu laisses même pas le temps ya spermatozoïde na nzoto se produire comment est-ce que l'homme robait la prostate qu'est-ce que tu manges de bon pour nourrir cette prostate parce que zo melara ka biloko ya epesa yo makasi na puissance tande basoni mulope ba oseka badidie baale baoseka epesa yo makasi mais qu'est-ce que ok wana mais ça ibanda akota na tui pan alongwe kuna ake na ndeko simba lich pan akoti kuna akoti partout ye moko ana rendez-vous na 5 filles ok o dépenser na ba 5 filles nyonso wana mais na retour nango elo onyo kotisi pona regarder ba organe eza na kati ya nzoto nao mais nous devons faire très attention vraiment je vous prie mes chers amis mibali na linga bino mingi bino nde bobimisaka biso c'est par bino nde touti mais nous devons chercher aujourd'hui nous devons apprendre aujourd'hui à se faire consulter vraiment à se faire consulter ya koyeba et puis ceux qui okena hôpital koyoka pe sonité comme to kutana médecin moi si to koyepesa bino dans le jour à venir ben comment est-ce que prostate et se développe par la maladie de tel âge à tel âge mais ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est de juste aller vous consulter parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes dans le foyer. Dans le foyer aujourd'hui, l'homme a royawana et surtout ceux qui ont des problèmes à bas, à mobile, moi sur la balani, bazobotate, moi c'est et comme le la critique et comme le roi sujet mon tabou pour aller dire que non, n'engezana rebi que écoutez logo nae ezabo et logo fait à la boye, il faut na melaki si bona comme ça mon munene. Oui, c'est bien bozo comme ça mon munene. Est-ce que ça propose nous amener à sali biso boye? Nazana exemple batmusu ba sala hypertension, na batmusu ba sala hypotension. C'est-à-dire, les lois tinga na boye munene nanga ndenge eza emsusu motema nanga et supporter charge à munene nanga mais ce qui n'a conduit au moins pour motema comme betanga bon parce que pour na perdre graisse et belé pour motema nanga kokosu ko supporter te motema comme le kola ezo nager na kati ya eloko moko boye et c'est la même chose aussi na mibali quand vous cherchez aujourd'hui ya rozala ce qui peut ndenge nini quand vous prenez de femmes. Est-ce que vous vous rendez compte après na mambusa la randoto na bino non boyokate mobile na mwasi bazo sala mobo mobile ya katani mwasi aleki ndela mwasi akimi mobile ya kufa pona ni tout ça meleki bi mela pour que lelo mwasi na reprouver mais par après au perdre vie na yo na reprouver moi so perdre vie pona ni tant yo meli bi mela tant yo ke ba pakola yo mtozana mobile normal au sala no érection na normal ou éjaculation no normalement mais ok ko luka artificiel au bakisa na nzoto o yebite battement ya cœur na yo eza ndenge nini tant yo sala okanga mutoko yo kufi pona nini po o yebaki te motema nezo tambola ndenge ni par rapport à bi mela par rapport à bi pakola na par rapport ya bi chacha na lobby na soukité na 3 points de suspension numéro na biso ezana bobenga biso en tout cas bande konanga mibali soyons naturels il y a de médecins aujourd'hui il y a de formations il y a des campagnes qui se font autour de ça même quand vous allez chez une praticienne ou quand vous allez je sais moi chez qui cherchez d'abord à connaître votre état de santé na yo eza ndenge nini. Est-ce que aux hommes moko tension na eza romata tension na eza rokita to tension na eza ndenge nini pona oyeba ndenge nzoto no ezaleli. Ok, merci beaucoup, un grand merci na bino tout battre ko bozwa tant ya kolanda biso na HK Makondele TV auto le bela muzaika moi mukie parenthèse mais to regarde vraiment en détail poto kota mingi to le bela mingi kamba prostate wana na bandeko na biso na mibali parce qu'il y a des aliments il faut qu'on lia pour nourrir prostate na biso. Il y a des aliments on est baloba qui non pour mutu spermatozoïde moko eza kilo tozan spermatozoïde eza mai en tout cas il y a tout ça, il y a vraiment de petits trucs autour de ça. Ce ne sont pas des petits trucs parce que les gens ont pour la vie à Batou
mais de temps en temps, il faut toujours aller voir un médecin, connaître son état de santé. C'est comme on va pour la surveillance de la tension artérielle. C'est quand par exemple on va pour avec il y a sucre dans nzoto. C'est quand par exemple vraiment le corps a besoin de tout ça. Faisons pas de choses car rapporte qui n'est pas un sentiment, mais tout ça la maman que un jour déjà que nazo sombe là il y a 5 000 10 000 dollars nazo sala bono mais est-ce que nous autres on a une charge nango? Est-ce que prostate nangai? Est-ce que nous autres on a ezo senga que na kemela bakisi moko pona zala na nzoto mo ya mulai? Est-ce que nous autres on a permettre ngana coucher na 5 femmes la journée? Nyonso wana il faut na biso to yebango, mais grâce à moi en fait quand j'ai l'éléphant de la presse Madame Makondele que je suis, en tout cas vraiment bien des bonnes choses à vous tous. Le numéro est là, vous pouvez toujours appeler des suggestions. Je sais que les insultes ça va pas manquer, les gens qui vont insulter, il n'y a pas de problème, mais nous notre devoir c'est vous apporter l'information et vraiment que pour vous à la boto yeba, il y a des choses que nous apprenons. Sur le moment où vous avez besoin de vous appelez toujours au numéro, on va toujours faire les nécessaires. Allez, à suivre.